La chaîne des actualités, la chaîne de qualité. La collecte la chaîne de scientifique, la collecte la chaîne de scientifique, la chaîne la plus suivie. Allô bébé? Allô mon amour? Oui, bon. Ça va bébé? Oui, ça va. Yo kani tena aussi musala te? Oui, na système ça banda kala na bi muke na zana na shop na luka débarder na kilote. Tellement mulunge za makasi mikolo. Moni temps oyo a été vraiment pas sina. Mulunge fana luka bio mwa mikuse pona zo mbebe kwa. Yo na beti mwa tu na kwa na shop. Na wasumba bio kwa pona zo nganda usiko. Soko pono zelenga tika na yedo na ba course. Non, tellement na ebaki oya de lote. Na lobi attention na lobi kana zela yo donc na onyo ko mana mulunge donc na bino na bi maka vite fait na somba pe na zong na nya kuna bingo air moko na bino na somba so na zong na bingo na ndako donc na mi to na shop donc na zo pona kutu. OK. Ozwini nani? Bon siko na zilo kilote na olinga na zo ba débarder misatu et puis na bi mana zo ndako. OK. Problème te. Bon, Ça va? Oui, ça va. Bon, et bon, on a son meloni. On a son meloni. On consomme la Bible, s'il te plaît. Olobi? On consomme la Bible, s'il te plaît, Bible. Na sombe la Bible? Yes. Oh, depuis quand bébé on sait la Bible? Donc, non, ça va. On a la Bible. On a besoin de Bible. Chérie, nako sa ote o kamusinga pe na bangi, pe na lengi, pe na tekiti. Donc, et ça, il y a comme première fois na linga moi si depuis na ya na mboka o poto. Je te dis na sali 37 ans na poto. Na basi ko na linga jamais obimi bo tuni chérie na sombela yo nini. Chérie na yo aibisa yo on somela na Bible. Ah! Suko na sali mabe. Non, o sali mabe te mende na kamwe. Bonga na dika ka basi basinga ka non somela nga brésilien, somela nga cabelo, somela nga pomade café, somela nga soki pomade nini, somela ah, mais elekini nga ndenge mo ya kosaka na te, je te dis. Mais yango ozo sala nga ba blague za ndoto bien za réalité. Teza solo osomela nga Bible ya François à la répète ya François makasi te moni François à la répète ya François à lo en tout cas bébé nakamwe na osomela na olukelo lui seko na osomela pour nakamwe première fois na mona ya donc on mérite vraiment faut yo on mérite pour na bala yo parce que première fois 37 ans on a ça na poto jamais mona mwasi na benga ye na na shop oh chérie sombelanga kabilo chérie omuni kabilo wana ezalaka mulai oyo koyaka ti na manzaka ya milai wana na mais yo so senga en tout cas nzamba pambolo merci beaucoup la chrétienne c'est une bénédiction pour la vie. Merci beaucoup. OK bébé à plus tard na lukelo Bible. OK merci beaucoup. Ciao. Ciao.